Bonjour, bonjour, bonsoir. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda mama bijou na mukola lelo. Mama bijou do lelo na yeli bino émission te. Na ye kaka pona ko souhaiter ba mama nyonso tout ya monde entier. Bah, bonne fête Nabino parce que le ezali journée de la femme ezali le 8 mars. Mama bijou do na lobi na otika boete na zana ba oyanga il faut na ya ko dédicacer bango ko pesa bango ba bonne fête na bidor suivi parce que ba soutenir ngai. Mama bijou do na lobaka mingi nde na ba obazo soutenir musala nanga yango na bosa na bino te na ba occasion ya boye il faut na ya ko pesa bino ba bonne fête na katia Bidor TV. Mama bijou do na lobi la plupart ya babone nanga mingi baza ba mama lokolanga. Et si kozali mama lokolanga, femme lokolanga, mama bijou do na zo souhaiter ba bonne fête na yo. Wumela esika ozali parce que ba lobi mwasi nde makambo. Je suis fière d'être femme. Et puis femme nini femme africaine. Na mutu yo surtout esi kozotala nga soko s'abonner na Bidor TV te mama bijou do azako invité au s'abonner na Bidor TV fi na cloche wala notification pour na biloko yo surtout mama bijou do abanda kotia ekomelaka yo na pete nyonso mama bijou do asala makambo ebele mama bijou do alambaka naza na émission na ngai ya ba amser naza na émission na ngai ya promotion ya ba star mama bijou do asala émission na ye o na ya kaka pona kobeta masolo ezaka chaque vendredi na 20h30 mama bijou do naza na émission na ngai tosambelaka elongo ezalaka chaque dimanche na 19h mama bijou do asala makambo ebele nasala publicité biloko bato mama bijou do asala ba promotion ya batu mama bijou do alobo kende na yo Congo contactez Bidor TV place à kolala Bidor TV va olukela yo solution au foutera flat quelque part tam sous na mbongo ebele luka mama bijou do a peso place moko ya bien sécurité assurée au vendre séjour na okitoko ozalaka na voiture te na Congo moyen de transport matana na ba taxi mo ba pantalon zo pasuka ba bilambe zo katana contactez mama bijou do na pesa yo voiture moko ya bien eza climatisé na pesa yo chauffeur o futa na mbongo mo peka ya muke soko lingo futa na poto yo kaka soko lingo futa na Congo yo kaka mama bijou do alobo kende Congo tam sous moi dentifrice sili moi parfait sili oza besoin ya boutique mama bijou do alobi na olakisa yo boutique place ya bien contactez Bidor TV la numéro zo mona mama bijou do aza la solution ya biloko ebele mama bijou do alobi biso tozali passe partout na maputa to kendeke pantalon to kotaka jupe toza vraiment partout mama bijou do lelo na lobi eza journée de la femme eza journée na biso basi baza ya kotelema basi balala lisusu te basi tokoma basi mibali na parlement tozali ba député tozali na commerce tozali partout tozali basi bakoma kokonza mboka basi bakuzala lisusu bazonga sima te kala ba mama na biso bazalaki basi moko ya goigoi lelo biso tozali ya kotelema je suis fière d'être femme yango na banana ni ko souhaiter na mutu ali boso na banda ko souhaiter eza mama oya botanga mama besa José sikozali mama bijou do alobi ba bonne fête na yo yango yozwa yango mama wumele sikozali merci na ndenge obuta bijou d'or mama bijou do na lobi na bandana na moi musique mukie parce que lelo ezali journée de la femme et puis femme nini ngana zala fière être africaine yango wana lelo mama bijou do na ye pona ko souhaiter ba mama o balandaka nga ko pesa bino ba bonne fête esika bozali to kala musique ozala avantage ngai na yo droit d'auteur moi boyo kango ezate salina kola bébé singa oh ya ya chila muinda Général Elvis soki bolingo esilie oti bangaya mwana moto sali lokote ozina yo taliata simate Wongite kitoko musi utakase na motema kanga matoi 3 fois carré yo bosani ba bien fait na nganya sotu elela fwenge tala sima zonga moto ana muteba
tala sima zonga moto. Mama Bijou do a lobby lelo eza ya biso, lobby eza ya nzambe. Lobby eza ya nzambe lelo nde tolamuki boye eza ya biso. Mama Bijou do aza hypocrite te. Ngai nazaka hypocrite te. Il s'agit oyoka Fali na yokaka, il s'agit oyoka Feri na yokaka, il s'agit oyoka Kofi na yokaka. Ce peut te côté na musique nzambe toke, ce peut bolingi veiller des prières to sali naza hypocrite te. Lelo eza yanga, lobi eza yanga te. Donc kokumisaka nzambe mikolo nyonso yango nde kutu eleki parce que kolala kolamuka eza habitude te. Mama Bijou alobi boyo kengo. Bon lelo eza vraiment émission te. Mama Bijou na yeka akopesa ba bonne fête na ba mama o ba soutenir nga. Na bandi d'abord na nga moko ba bonne fête na nga. Na bandi na mama na nga, mama ya botinga, mama José ba bonne fête esikozali. Nathalie bana na nga tout ya basi, Priscilla Bidor, Blessing ba bonne fête na bino esika bozali. Mama Bijou do na lobby na banda nanu na ba o ba soutenir nga. Hein? O ba soutenir nga parce que soki mutu alinga kota ko soutenir yo te. Soki mutu alinga ka yo te akota na makambo na yo te. Soki mutu alinga ka yo te ata o proposer loko yaka to sala te parce que yo kelo mutu mama be. Mais o yanga ba soutenir nga na ba live, ba soutenir nga na partager ba vidéo na nga, ba soutenir nga na ba commentaire, ba soutenir nga partout. So na bengi bango yaka to sala beto ko sala. Donc mama Bijou do aloba bandara nanu na oya yo. Na bandino na ma copine nga Nathalie mama Jolie na Belgique ba bonne fête esikozali wumela na yo ma copine mwana mère Nathalie mama Maggie na Belgique ba bonne fête mama Maggie esika ozali Maggie Luzizila ya ba Luzizila Nathalie Bijou la blanche mama Bijou la blanche quoi bino bo fêter calamité bozo mona vidéo ba mama Bijou la blanche bino bo fêter ça mama Bijou la blanche bonne fête esika ozali bino tuna ba mama nyonso to bo fêter esika moko mama Bijou do na souhaiter bino ba bonne fête na zongi na nkoto yo Nathalie groupe na nga moko ya fondation Bidor Tuvi na tala nan ba kombola ba ko na bosala mutu te. C'est quoi ça? Fondation Bidor Tuvi nyonso to ba mama kaka lelo toza ba papa te lelo kaka ba mama parce que toza na bala mibali na kati bala mibali bazali na Afrique et puis na poto to bandina na mama Emilie mwasi makasi quoi mwasi makasi balobi mwasi nzambe mama Emilie na Cologne ba bonne fête na yo bonne fête des mères totali lisusu mama na biso Annie Luboya ba bonne fête na yo wana na Congo toke lisusu pa ya mama na biso Chantal Tiala ba bonne fête na yo moi c'est papa chancelier toke lisusu na mama na biso Beya mama Béatrice quoi yemta kambara biso na prière chaque dimanche ba bonne fête na yo tozongi na Zindorf mama na biso Timba Mayanga ba bonne fête na yo umela yaya donc mama Maggie aussi tolobaki tozongi na Quadrate tomoni mama Meje ba bonne fête na yo toke lisusu na Congo tozongi mama Pélagie ba bonne fête na yo tozaka na Congo tomoni mama Solange ba bonne fête na yo mama Solange tokei na Afrique du Sud tomoni mama Karine ba bonne fête na yo ba bonne fête yangwana tokei na ngambo ya Hollande tomoni mama Yvette ya ba okunji donc mama Yvette ba bonne fête na yo wumela ma copine basi bazala lisusu miso ya kolemba te biso basi totelema na makambo nyonso basi bakoma mibali basi bapusaka ba voiture basi bapusaka ba avion ba pilote ya basi bapusaka ba bateau basi bakota partout donc mwasi misu makasi tozongi lisusu na groupe na nga moko ya ba deux babord tozaka kana basi oui na moni mama Blandine Mouteba ba bonne fête na yo sikozali
namoni mama na biso Miss Elogation ba bonne fête na yo. Namoni mama na biso Nadège Mboma ya bamboma ba bonne fête esikozali. Namoni mama na biso Chati ba bonne fête na yo esikozali. Namoni Koko Muya ya bamuya ba bonne fête na yo. Namoni mama na biso Concept TV ba bonne fête esikozali. Namoni mama na biso Yvette Niemabo TV ba bonne fête na yo. Wana baza ba collègue nanga. Namoni mama na biso Kelly ba bonne fête na yo mama. Namoni mama na biso Mama Congo ba bonne fête na yo esikozali. Namoni Bia Star ya ba star ba bonne fête na yo lelo za le 8 mars fête na biso ba mama. Namoni Morgachou ba bonne fête na yo. Namoni mama na biso Raissa Pindi ba bonne fête na yo. Namoni mama Sarah Badibanga ba bonne fête na yo. Namoni mama Sylvie mode ndenge ba mode ye penza libaya modèle ndenge nini donc soko memeli akostongela yo mama Sylvie mode tonga quand même bilamba ya ba mariage ba bonne fête na yo esikozali. Nazongi lisusu na groupe nanga les amis de Bidor TV lelo na kobosa na mutu te. Les amis de Bidor TV les amis de Bidor TV. Namoni mama Blondine na Angola ba bonne fête na yo. Namoni mama na biso mama Clarisse Biata na Canada ba bonne fête na yo. Namoni mama na biso Frida na Congo ba bonne fête na yo. Namoni ma petite Iguette Lukoki ba bonne fête na yo. Namoni mama Julie ba bonne fête na yo. Namoni Gypsia na Congo Brazzaville ba bonne fête na yo. Bana basi kaka to boy mibali lelo. Namoni ma copine Maggie ye paza na kati ya groupe na ngaya les amis de Bidor TV. Ma copine a tika kangate partout ba bonne fête na yo Maggie Luzizi la. Namoni lisusu Rit Kapinga ba bonne fête na yo. Namoni lisusu nani mama Karine azape na groupe na ngaya Fondation Bidor TV ba bonne fête na yo. Mama Yvette azape na Fondation Bidor TV ape na les amis de Bidor TV azali ma copine akati mama Yvette Okunji ba bonne fête na yo. En tout cas ba mama nyoso presque natangi ba groupe nanga o mama Bijudo akambaka bino tout ba bonne fête na bino parce que bo souteniranga natangi pe ba ma copine nanga. Sikoto kiei moi en dehors ya ba groupe nangai. Namoni Nathalie de Mona France ba bonne fête na yo esikozali. Namoni Fatou Boka na Colonne ba bonne fête na yo esika ozali. Namoni Sandra Lina ma petite sœur propre na Hollande ba bonne fête na yo. Namoni mama Mireille na Hollande ba bonne fête na yo. Namoni Fatou moi si à papa na biso Jean-Marie maman na Roxane na Belgique ba bonne fête na yo. Na zongi koto na Allemagne namoni mama Viviane na Freshen ba bonne fête na yo. Wapi lisusu bato ba soutenanga baza wapi mingi na bato ba soutenanga wa unengena bosa na moni mama na biso Rita moi si aya désiré ba bonne fête na yo Rita mosi quoi ba bonne fête na yo esikozali. Na moni mama na biso Gina mama Gina soutenanga mama Bijou mama Gina moi si a papa na biso mosi na Irlande ba bonne fête na yo esikozali. Namoni lisusu nani na koya kobosa namoni en tout cas vraiment namoni neti na suki bongo bato ba soutenanga bango wana na pesi ba mama nyonso to ba soutenanga ba bonne fête na bino esika bozali parce que muninga malamu il faut koyeba na même information eza na bato mususu na yebi bango meto ye to ba information apamba o to yeba na raté esika bozali bino nyonso to mutu nyonso to ayebi mama Bijou donc mama Bijou do azo souhaiter ba bonne fête na yo
esika ozali journée de la femme mama bijou do alobi mwasi alala lisusu pongite biso basi tokoma osala makambo ebele biso basi totonga o baloba o mwasi atonga mboka te totonga na biso mboka basi tokoma donc na yebite au contraire nde mibali nde bakoma otonga lisusu mboka te biso totonga mboka mama bijou do alobi na bosani nani na boyi kozwa 0 mama Claudine na ore ba bonne fête na yo mama Bernadette na ore ba bonne fête na yo batu nyonso to bo soutenanga ba mama nyonso to bo soutenanga ngai donc même na bapel à pamba na koki ko bosa na bino te ba bonne fête na bino nyonso sika bozali mama bijou do alobi journée à lelo elekela biso malamu tozala toujours bien tozala baso ba telema tozala baso balala pongite mama zalaka ya ko telema mama ndazala na kati ya ndaku nde mama fungola misu tozala éveillé mama bijou do alobi tozala éveillé surtout ba mama o baza déjà na bana tozala éveillé na bana na biso tozala éveillé na makambu nyonso tozala éveillé to telema mwasi miso Maman Louise na colonne ba bonne fête na yo moi c'est papa andoya nakoki jamais kobosa na yo ma copine ba bonne fête esikozali mama bijou do nazo lukaka bato ko dédicacer parce que ba logo bosali mutu moko ozwi 0 oh voilà bibisi téléphone bosse na bosali mutu asutenanga ekosala nga pasi makasi mama bijou do na linga bino mingi parce que bozala toujours wana bokomata na biloko na nga bobengaka nga bopesa nga courage pourquoi pas nakanisa bino journal lelo le 8 mars mama bijou do alobi mwasi nde makambo tozala toujours biso tozala totelema toujours tozala ya kolala te donc surtout bafemme po baza courageux nde mama bijou do nazo souhaiter bino vraiment ba bonne fête na bino baso balala la pongi te baso batelema lokola mama Maggie baso batelema lokola mama Jolie pourquoi pas mama Rose ba bonne fête na yo mama Rose esikozali ba bonne fête na yo mama bijou do alingaki abosana donc mama Rose na Belgique mama bijou do alobi vraiment boleki ebele so na bandi koloba ti lobi parce que basi baza ebele o mama bijou do ayebi o natangi kombo ndeza ba oyo bazala toujours pembeni nanga ba o ba soutenir nga tamsu na musala ba o to benganaka yango ba onde ba yelinga facilement mais ba o natangi bino te tamsu to bengana kala mais nayebi ke bozali esika bozali ba bonne fête na bino mama bijou do alobi nzambe alola azala na bino tozalaka toujours malamu totelema na makambo nyonso na bamisala na biso misala ya ndaku misala ya babiro misala soki ya nini tozala toujours biso être femme eza vraiment grâce ezali vraiment ngolu nzambe asala nyonso tukati na biso parce que biso nde mutu tobotaka bana mwasi penza ko mwasi abomba mwana nefu mwana libumu epesameli mutu nyonso tute être femme je suis fière de ça nalingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV bokozala jamais déçu bye. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, muto lingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona
okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza pona biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin de micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.